Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na bonzambe. Nabetelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, Yahweh, mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami, moninga nanga atango nyoso bolingo na yo, inoubliable, amour inconditionnel, il est mon meilleur ami. Allô, salut la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. De nos côtés aussi, nous allons très bien. Dieu fait grâce. Merci beaucoup de m'abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez. Partagez la vidéo, ça nous fera énormément du bien. Voilà la famille. Numéro nabiso ya lelo, notre sujet d'aujourd'hui bande konangai. Lelo toye ko solola, li solo to solola. Na kati ya Miss Elongation, tozalaka na branche nabiso ya li solo to solola, to banda ko sala tozo beta batu bazo pesa biso ba histoire. Tozo sa ba analyse na ba histoire, batu baza na ba problème, bazo pesa ba histoire, tozo solola, bazo senga ba lisungi, basala ni na ba conseil et tout. Moi kala to sala partage na biso, branche na biso oyo ya li solo to solola, to sala ngo moi kala bandeko na ngai. Alors na week-end ya lelo, na journée ya lelo, na samedi ya lelo, moi na bino leki na bino na jije ki bon to partager na branche na biso ya lisolo to solola parce que na kati ya Miss Elongation toza na branche du côté coiffure et esthétique, toza na branche du côté analyse ba émission de ka to salaka, toza pe na branche du côté cuisine. Malgré tant vraiment et comme moi très occupé, tant vraiment ezalaka lisusu penza tendenge ezalaka liboso yango wana bomoni branche na biso ya lisolo to solola to sali yango mwa kala bandeko nanga lelo lokola mwa ngonga epesami yango na lobite to ya ko partager lisolo na branche na biso oya lisolo to solola. Merci beaucoup bandeko nangai ya ma grande sœur Tanilonga mwasa mbongo ebele depuis Canada Montréal et na bosani pete bandeko nangai batu nyonso to bazo fêter ba anniversaire na bango na mois ya novembre, joyeux anniversaire na bino, joyeux anniversaire na Mike Note mwana bato ya papa Kevin na mama Rachel depuis Canada na pesio joyeux anniversaire. Bandeko ba bolingo liso na biso ya mokona lelo bandeko na mituni motuna, est-ce que kosunga mutu na vie eza mabe? Est-ce que mutu sokoza na moment moko ya difficulté, toza na besoin moko boye, mutu aye asungi yo na vie, est-ce que eza mabe? Bandeko nini komeli papa na biso, nini komeli ndeko na biso Joseline oyo abeli liboma, nini komeli mama na biso Odette, nini komeli papa na biso, nini komeli ndeko na biso Joseline oyo abeli liboma bandeko nanga. Mama na biso Odette aza femme mariée bandeko. Mobile na ye arulaka na ye, c'est un cadre mobile na ye. Alors ndeko mwasi Joseline quand ndenge ezalaka bavanda quartier moko atala na ye mobile ya mama Odette, atala na ye mobile ya mama Odette, mukolo ngo wana azalaki na bakourse ya kosala aye kokutana na mobile ya mama Odette na nzela
asengi mobala mama Odette aide ye na bacourse azalaki kosala. Naki générosité ndenge balobaka, naki loyauté na gentillesse mobali ya mama Odette azalaki nango aide ndeko Jocelyne na bacourse azalaki nango besoin ya kosala, kende boya sala épicerie, kende boya aidaki ye vraiment parce que ye arulaka déjà aza na voiture na ye. Alors bandeko nanga ekomaki d'habitude pona Jocelyne soka za na bacourse ya kosala, il faut abengaka mobala mama Odette aidaka ye na bacourse. Papa batupe aboyaki na ye te bandeko nanga, azalaki vraiment disponible pona koide ndeko Jocelyne en cas de bacourse, en cas de sortie soka za na besoin ba accompagner et tout papa na biso mobala mama Odette azalaki kosala yango bandeko. Alors kaka ndenge ezalaka la petite vient manger eyaki kosala nini, Jocelyne eyaki kokoya na bolingo na mobala bata mama Odette, mobala ya batu o marié. Tango bakoyaki na bolingo bandeko nanga esali peke bakompe ko bima mwasi na mobali bandeko. Bakompe ko bima mwasi na mobali, bakompe ko bima mwasi na mobali, bakompe ko bima. Jocelyne wana aye komona ke nazwi penza mobali, nazwi mobali bandeko nanga. Jocelyne asaki nini po akanga mobali ya batu ya mama Odette. Ake koluka nani bato babwaka bazeke wana ba marabu. Ake koluka ba marabu basa nini bakangela ye mobali ya batu ya mama Odette akoma ye bandeko. En tout cas bandeko basi bolingi via facilité. Bandeko basi bolingi penza via facilité. Omoni na couple moko boye baza na bango bien baza stable et tout oyebi atate babandaka ndenge nini bawutaka wapi ezongisaka ndenge ni po bakoma bisiko bakomi yo kaka omoni kaka envie olingi yo poko maka bongo bandeko. Alors Jocelyne azaki animé na soki pe na bamvutima so pe ba mauvais esprit, je sais pas comment je peux dire, ake kota bandaka banganga basa nini bakangela ye mobala mama Odette akoma ya nani ya ye. En tout cas, maman Odette pe nandako ane pe une femme de prière. Azamasi a mabondeli. A comprenaki ke mobali azo kosa ye. A comprenaki ke mobali na ye azo tricher ye. Mobali azo simba te mobali azo kosa ye. Alors maman asaki nini loko azape mwasi a mabondeli. Azaki na eka ko bonde la main. Côté waniko, côté break. Maman kangaki break. Côté break, maman kangaki na ye break. Penza baki loko mobali nanga akomo tricher nga. Lokwa mobali nanga komi kobima na basi libanda nga na boyi na nga na zoba maladi, na boyi na nga na baby na perdre vie na ngai, na boyi na nga na vanji kaka ndeka bino mo beba mama tango akalande zaka ka mobala tazo solo mabe o vanji kaka yo zo bokola bana na yo. Mama na biso Odette avanda ki na eka na libala malgré mobala ando sala ye mabe. Mais côté breki mama kangi breki nda kopesa te po a comprendre ki ke mobali na ye azo tricher na libanda. Baye kovana bandeko nanga ye Jocelyne esika kendaki kokota bandaka banganga na ye kuna bapesi condition balobi nini ke non lokola mobali ya mama Odette asali ba temps ebele azo sangana njoto na mama Odette te Jocelyne po babebisa siko Jocelyne posa na ezalaki abebisa mama Odette. Jocelyne alingaki abebisa mama Odette po ye asala nini a remplacer na libala donc ye a gagner penza mobali wana atika la kaya ye bandeko. Po nini na nganga wana baisaki ye ke fo mama Odette abando lumba solo. Mama Odette abanda kolumba solo et sala ke mobala mama Odette aokima mama Odette akotika la na ye Jocelyne aokima solo wana aotika na ye Jocelyne bandeko. Ale nini ekomaki bandeko nanga Jocelyne atindi aye papa aye kande bakuta na baki makangu na bango azo sombala mama Odette habite omoni azaka mwasi na yo bovandi na ye pe aza mama bana na yo omoni ke eza bien te ndenge azo vanda bongo ozo sangana na njoto te eza bien te il faut osangana kana ye pe njoto po ndenge azo vanda bongo eza pe bien te tala kaka et tout kendaka pe kosangana pe na ye pe njoto malgré toza na ngai zanisaka pe njoto pe kuna njoka nde ezalaki baje na ye ya nganga na ye bayebisaki ye tangu ya kosangana ye Jocelyne soka sangani njoto na mobala mama Odette
eke mobala mama Odette ye pa ke kosangana njoto na mama Odette ekosala ke mama Odette abando lumba solo siko soki mama Odette akoma lumba solo nde esala mobala mama Odette akokima solo wana akotika na Joseline. Siko tango pe mobala mama Odette azongi na ndako alinga simba mama Odette aboyi. Mama Odette abi non yo lokolo komi ko bima libanda nga na kopesa yo njoto na ngai kaka boite foto kende komona ba pasteur. Foto ke komona pasteur asambele la biso bongo nga na yo to bando zonga na li conjugal. Kaka boye ngai na lingi na ngate. Albino mo bebi ka mibali nde bazaka ba orgueil mibali balinga ko laksa bango nde ba mikonji ya nyonso. Mobala sala ki lolendo aboyi ko kende église. Aboyi na ya abi église okende te. Ale bandeko nanga ko sala tangu mobala azongeli Joseline atuni nde nini kuna break na mwasuno na ndako eske bo salaki mobala abi no to salite aboyi na ye azoloba na ngai ke foto ke avato sala foto kende église ngana okende église te eloni na okende l'église ezawana. Joseline ayebisi papa mobala mama Odette abi te yo fo bima na ye kaka. Fo bima na ye kaka omonita avandi mikolo ebele yo fo bima na ye kaka bandeko nanga discernement pe na vie ezalaka bien. Papa Odette mobala ya mama Odette loko azaki emporté na bolingo azo sosola na ye te ke mais ndenge nini mwasi oyo yenda aganye bolingo mais azo tinda ngai na kende kobima na mwasi na nga pe azo silika azo tindika nga na makasi boye na ke kobima na mwasi na nga mais elo nini ebatami na sima wana. Soko za muta discernement Saint-Esprit ako aider yo okosani okososola mais quel esprit qui anime cette femme? Pourquoi zo insister ka ngana ki kobima na mwasi nanga au moment où nazana ye et tout na négliger kutu mwasi nanga mais papa na biso wana mobala mama Odette azaki na bososolo wana te bandeko. Joseline azo tindeka kabite kende kobima na ye. Kende bo bima na ye omonita avanti mikolo ebele bongo eza pe bien te na mwasi kende kobima na ye et tout. Mba moko papa tanga ye lisusu pa mama Odette abi non nga na kobima na bongo te foto kende e pa pasteur loko zo linga ko bima nanga toke pa pasteur na biso toke pa pasteur. Mba moko mama loko ape Joseline azaki ko insister kaka ale papa Odette pe na mama Odette ba ko kende église. Tango ba ke église mwasi mama Odette a expliqué pa pasteur abi papa tala eza mbali na ngai to balana tozana bana mais mobali na nga komaki ko tricher nga ya komaki na mwasi na libanda alors ngai po na sécurité na ngai na lingaki susu makambo kopesa ye njoto te tellement akomaki ko tricher libanda mbala moko na mona kaka komi koyela ngai na pesa ye njoto yonga na lobi na kopesa ye njoto bongo te foto yana nu epa na yo pasteur to yana ne pa na yo pasteur osambelela biso e bongo sima nango osambelela biso osambelela ye bongo sima nango to sa nini to zonga na li conjugal. Mbama pasteur atuni mobali yo obima na basi libanda mbala bi te abima na basi libanda te na basi libanda te pasteur esonga bi ya solo ozoloba ko bima na mwasi libanda te abite abima na mwasi libanda te bino baba mibali kande bazala lolendo ba mais c'est qui connaît tout. Pasteur abi ok lokolo zol olingi koloba vérité te ça va pour me ate nzambe na likolo amona yo na makam oyo lobi. Pasteur asi bonka bokende soki asolo bima na mwasi libanda te nzamba mona yo api basimi njela bakei tangu bakei mobali wana siko azongeli Joseline aisi Joseline abi me ye alinka toke kai pa pasteur tata toke pa pasteur a lobi boy mba moko basala kinini mobala mama Odette na Joseline babimaki waniko jour ango wana tonka basisi ko bima waniko mbala moko Joseline akomi ko bima solo akopola sola make pola lokwa bazo pomper yango na ventilateur lokwa moni so pelisi ventilateur nde etindika mopepe siko mopepe ventilateur ezo tindika solo make pola Joseline akomi ko bima solo na esabino solo mbala zo comprendre te mais yo solo nini yo komi solo boye solo nini solo nini ozoka solo solo nini ozoka solo
bande konangai Jocelyne ekoloba vérité ote ozela na loba e nasalaki boye yango mene bande ko tinda yo okende ko bimana mwasi na yo ponga lingaki otikalaka ya ngai comme ça tango yoka mwasi na yo solo okima ye otikalaka epa na nga nazalaki su na poso partage na yete oh mobali ya batu bandeko oyebi te mwasi wana na mobali na ye bauta wapi babanda wapi bazongisaka nini po bakoma bisika bazali yo moni kaka mutu mwana mobali batu pe asali elo te aede yo na vie na bacourse na yo me tala esika ememiaki papa na biso mobali ya mama Odette nesa bino mobali ya mama Odette akoki kosupporte solo wana te abimi bamoko akimi aye kozongela mama Odette na kolela tokemona paster oh tokemona paster ni tokende deja pa paster yo lobi osala eloko te oyebi eloko te osala eloko to yebi eloko te suko toke su komona paster ndenge nini ote tokemona paster baye kokene pa paster bandeko na nga bakutani ali abandi kosolo basolo abandi ko yambole pa paster utala kutu na lingaka mwana mwasi boye paster abimenga na tunaki ayo lobaki ozala makambo wana te olingaka mwana mwasi to paster limbisa ngai lingai mwana mwasi boko boye tala mwana mwasi na mambo sali mwana mwasi ngoza akaboye na edaki ye na ba course na etu etu akoma iko linganga to lingana ki meta makambo sali sikoyo alingaka bebisa mwasi na ngai okay mwasi na ngai kutu kotala kutu mwasi wana kotala Jocelyne wana na mwasi nanga Odette kutu différence mwasi nanga Odette aza mayele aza mwasi kimia aza mwasi boboto ayebi kovana na batu na yebi te loko nini tina kinga etu ayamboli wana tubeli masumu na ye pa ya tata Nzombe apona sima nango pasteur asaleli bango prière bazongi na ndaku na kimia bandeko nanga mokilo eza na makambu bandeko mokili eza na makambu ebele bandeko nanga mokili eza na makambu ebele bato mingi bazobebisa bavi na bango likolo ya complexe likolo ya koanvie omona mutu ane eloko na ye oyebi te eloko ana saki nini pa koma bongo yo pe oanvie yo po koma ka nango bana basi ebele bazobebisa bavi na bango bandeko nanga ipo na ka koanvie c'est pas bien bandeko sepela na eloko oyo za nango sepela na eloko oyo na oyo nzamba apesi yo sepela nango soko tie mayele okoma na 2 okoma na 3 okoma na 4 okoma na 5 okoleka kutu na mutu oyo za koanvie bandeko na ngai toke na ngambo mobali ya mama Odette lelo mobali ya mama Odette aye koko ya victime ya kebake ne ko manipuler na makambo ba grigi po ani po ka ayedaki fi wana siko na vi bandeko na nga to eda batu te to edaka batu te na vi poso mobala mama Odette asungaki fi wana te fi wana linga kokoya na bolingo na yete fi wana linga ki kokelichi kokota bandako nganga asala plan asala mission ya koboma mama Odette te mokilo ezo bangisa bandeko na ngai omona mutu mususu azana posa kosunga mesoka zo akanisi kake mokilo ese beba mwasunga na ye ezate po nini monde yango tozoyeba te soko ezokende wapi tozoyeba te na mitu ya batu soki eloko nini insecte nini ekota na kati ya mitu ya batu bandeko na nga nyama nini akota na kati ya mitu ya batu oyo batu bakomaka ko réfléchir mabe batu bakomaka ko réfléchir mabe na mokili bandeko. Est-ce que le quoi mobile maman Odette asungaki Jocelyne ko aider na kosaba course asaki mabe asala mabete aidaki asali obiso to baka bénévolat asali bénévolat bandeko nanga. Est-ce que papa batu lokola aidaki o Jocelyne faut koma na ba niveau koma ki na wana eza malamu te bandeko nanga mokili o to kende wapi. Heureusement maman Odette aza maman mo mayele soki zaki basi misusu o bazaka mayele te bazana ba maîtrise te ke omoni ke mobile na yo akomo azuli o mbanda to mobile na yo akomo kobimana mwana mwasi mobwe libanda ale yo po mona nini osiliki osali trouble na ndaku oboyi mobile na yo ekoma mbaba divorce okangi bisako simi njelo kei yango na koloba ke basi mabala pe bozala na ba maîtrise na ba mibali na bino en cas de problème po mibali bazala na bango lokwa batu monje soki ndeni ngape na yebiti
peu importe problème so ezali faut kozala na ba maîtrise pe mingi faut ko tika ka mobali na yo couple na yo na maboko ya Nzambe surtout soki eza couple moko ke bobalana na olobela bato babalana na olobela ba fornication te nazolobela pe soki bayaka to vanda te nazolobela ba couple oyo mobali oza mwasi oza honoré na famille na leta na Nzambe ni bawana nga nazolobela ba couple ba demi Dakar wana te wana tinga na lobela bino te na lobela couple oyo bato oyo baza légal na miso na famille légal na miso Nzambe légal na miso ya leta soki likambo ezali faut kozala na ba maîtrise et puis mabondeli ba prière na yo mama nde ko sunga mobali na yo ba prière na yo mama nde ko épargner mobali na yo na ba danger ebele o bakuta na nango na banzela bandeko bota la prière ya mama Odette ndenge sauver mobali na ye soki mama Odette azaki mwasa ba prière te msusu pe alinga kota na baje ya Joseline msusu pe elinga kiko détruire musala ya mobali ya mama Odette elinga ko détruire ba projet na bango elinga ko détruire ndaku elinga ko détruire mais heureusement mama Odette za mwasi ya mabondeli ayebaki ko mema likambo na ba prière malgré mobali azosala mabe malgré mobali abungi nzela me ngai mama Odette nakangami mabolongo nanga na se ya makolo Yesu Masiya Nzamba kangola mobali nanga bisika kei ozomona bandeko na ngai donc lisolo oyo vraiment eza vraiment apprendre na base ya mabala apprendre pe na vie générale to boyite kosunga to boyite mais tango sungi mutumba ya liboso ekoma d'habitude te lokwa nasungaki yo nakende kochiko na boutique somba lipa parce que ozaki na posa ba chika yo ekomi habitude te ke so polingo ke somba kwanga foka na kenda kochiko so lingo ke somba sukali foka na kenda kochiko non tant que yo za homme marié quand même faut kozaka na ba limite na basi msusu baza ba célibataire faut kozaka na ba limite parce que ya omona kake mobali wana homme marié moi se kutuboye ngafona linge kaka ngala ko linga kaka base ba fille yango ya lelo ba banga ka suma kamte génération ya lelo ba banga ka lisusu makambu te bandeo na ngai bota lelo ko komeleli ndeko na biso Joseline akomi ko lumba solo na sabino make pola kutu bien solo na sabino dali kutu dali ya toilette soki ezui moye ndenge tindi kaka solo ana kutu bien donc Joseline azobima solo okoka kopusa na pembe na ete okoka kovanda pembe na ete solo wana Joseline akanaki yango mpona mama Odette solo wana Joseline akanaki yango mpona mwasi ya batu mokolo mobali atika na solo avi po mobali na yasa nini akima ye akangama atika kovanda na ye Joseline libala o moneli pasite libala o yebi ndenge babanda ko construire yango te libala o yebi anango na zeti nango te meka lokwa bayaki ko lokwa ka baedaki yo ba mema yo na mutuka ale yo lingi yo bebi safaya batu bande onanga ba mama foko sambela mingi foko sambela ka mingi ba femme mariée ba femme mariée faut ko sambela ka mingi ko tika mibali na mino na mboka Nzambe bisika bakendaka misala bisika bakendaka parce que bango akokuta na kana ba Jezabel na nzela soki aza mérité aza muto aza guidé na Saint-Esprit te aza muto aza orienté na Saint-Esprit te akokoya kaka na masenginya mais prière na yo mama oza femme mariée nde ko sala ke mobali o épargner mobali na yo na mabe prière na yo mama nde kosala ke mobali na yo akota na ba piège wana te bandeko nanga botala makambo ekomi ndeko na biso Joseline focha nani mama na biso Odette femme de prière a sauvé vie ya mobali na ye nasi papa oyo na ndimi te na makambo akutani nango akosungaka lisu bato na vie na ndimi te botala siko ozomona ke ochiki mutu na mauvais souvenir moko boye na motema na vie oyo ke akolingaka lisusu kosungaka bato na vie te parce que akutani eloko moko boye oyo eza malamu te mpo na nini mpoka andimaki kosunga ndeko Joseline
Et puis bana basi lelo babanga kalisusu te ke mobali oyo aza mobali ya batu ana mwasi na ye. Bomo wana babanga kango lisusu te na kilelo. Siko yo tango yo zobima na mobali oyo ese aza mobali ya batu abala. Mukoni okokuta na mobali ya vina yo. Po anjo apesaka mabala. Tango azo ye pa na yo Joseline, azo ya kopesa yo mobali ya vina yo Joseline, azo kuta mobali ya mama Odette aza deja wana. Moya peso mobali ya vina yo. Ezate bandeko nanga, ezate. Nyoso ezaka hasard te na mokili oyo. Nzambe tanga bande kosala o Joseline ayebeke na longoli mukwa Joseline na mopanzi moko boye o bakokutanaka un jour na vie. Mais yo tango déjà na vie na yo oza na Pierre, oza na André, oza na Thomas, oza na Jean, oza na Philippe, oza na Héritier. Yo siko mobali na yo ezalaki Bobo. Bobo tonga azo kuta na André akei. Lobi su tonga koya akuti na Jean akei. Lobi kuna tonga koya akuti na Pierre akei. Ndiko nango banepe zo pusa na banepe zo pusa na banepe zo pusa na. Ale mwasi aifanaka. Mwasi aifanaka bandeko nanga ale tongo ko efane otikali iyolela okomi tango eleka mama akoma na ye mukuli ye. Apo asima nango komi okanga tata leki ana azaka na kinkole ndoki o tata mosa azaka na kintsuka ndoki. No, yo moko otambwisa ki vi na yo na ndenge sengeli te bandeko nanga basi. Yo moko otambwisi vi na yo na ndenge longo bani te bandeko na ngai eza pasi na mokili ya lelo. Liso na biso toye kosolola na tongo ya lelo yango oyo bandeko na nga. Basi ya mabala bo soutenir bibali na bino na ba prière. Mobali to mwasi o pe o sepeli moteme tuti o ede mutu. Ede ko ede za mabete. Mais ezate ke tango ede bongo monike mutu ango akomi ko yela yo o eda ki ye me akomi ko yela obe intention moko boy o eza malamu te. Il faut ko kimango parce que Bible bi fouiller l'impudicité. Faut ko kimango po yo soki okoti na baje wana esili okoyi na motambo. Surtout soko za mobali o za stable mos no za stable ndako na mino za stable eke fi wana za neka ba fi moko ka ba fi moko ako tinga mano kaka po atukani abebi sa foyer na yo yenda remplacer akota nganzama kilelo ango bakomi ka bongo bandeko nanga akoluka ka abebi sa vie na yo abebi sa mwasi na yo po yenda remplacer koma madame na couple oyo ayebite euta ebandaka ndenge nini bandeko nanga. Donc o nako lobaka na tongo alelo bandeko foko sambelaka mingi. Foko sambelaka mingi tango zoko sambela bandeko na ngai nzamba ko épargner yo na ba makambo mususu oyo kutu o satandaki na ngote menzamba bundeli yo épargner yo bandeko na nga botala mama Odette ndenga sauver mobile na ye na njela ya ba prière. Eza pasi bandeko na ngai liso na biso to yaki na ngona tongo alelo yango yo mingi discernement discrétion ezalaka na vie to boyi batu te me zana batu me zala sage ko memama na ba sentiment te ndeti papa na biso mobali ya mama Odette na asir amemamaki na ba sentiment amemamaki vraiment na ba sentiment bandeko nanga ko memama na ba sentiment te faut ko bondela nzamba pesa esprit ya discernement esprit ya discrétion na vie ezaka malamu mutu mso akoloba ndeti ngani tina zabwe na sosola makambo mbama okoloba na ngabwe mbama na meni yango na sosoli yango mbama oyo alinga loba bwe tika na kimango tika na ngana kende bwe tika na kende bwe naza na doa nanga yango esala ke na evita ba problème mususu ya ba mike na tellement na don ya ko sosola ba langage ya batu okoloba na ngabwe ngana sosoma elobeleli oyo aluka likambu sola likambu mwana kini yango na tikio na mikumba. Donc faut que sambela nzambe aiba na kopesa biso pe esprit ya discernement et sungara makasi na vie bandeko nanga. Voilà bandeko, merci beaucoup na partage na biso ya tongo alelo yango yo bandeko nangai to kangama na nzambe to se méfier ko sunga moto na vie eza mabete mais soko moni muto yo sungaki akomi ko yela ona bandenge moko be faut ko kima mabe. Foko kimaka mabe penza po esala kitoko makasi du côté ya bandeko na biso basi bandeko na biso basi o bazono ba vie na bango na baloyenge na ba makambo banganga ba makambo ko zwaka ba mibali ya batu ko bebisaka ba foyer ya batu
vraiment eza malamu te bandeko, eza malamu te. Tango yozo sala bongo ozo repousser lipamboli na yo mosika na yo. Tala ndeko na biso Jocelyne atikali na solo ya kopola na nzoto. Yebisanga siko mobali nini yango akoya kolinga Jocelyne na solo ya kopola wana. Mobali nini akolinga Jocelyne na solo ya kopola. Na sirke etikali nango Jocelyne atikali na yeka bongo vie ya Jocelyne etikali nango ka bongo vie na ye mobimba. Pona nini po anviyaki couple batu, po alingaki abebisa couple batu, po alingaki abebisa ndako batu po yenda kota anganza ma première dame. Eza passe na makambo tozomona na mokili ya lelo nzambe kaka sunga. Merci beaucoup na comme na suka, merci na babone à Miss Elongation, merci beaucoup na famille na nga mobimba na pesi bino bambote nzamba batela moi oyo mobimba ya novembre to sele yango na makila na Yesu nzamba zwa contrôle total ya moi oyo abomba biso na sena mawa na ye na sena ngolu na sena lipata na kembo tina ndenge moi ekosila na nde tokokota moi ya sika ya décembre na ndenge pe kosila na ndenge tokokota ane ya sika nzambe azala na biso mawa na ye ngolu na ye sa grâce ezalaka likolo na biso po yango ndeza important soki tozobika na sena moi oyo ezaka po na ngolu ya nzambe na ngi bino mingi bandeko on se revoit à la prochaine vidéo bisous bye à la prochaine.